Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viry-Châtillon. Rendez-vous Isabelle Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement Yassika Nakatia 91-91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisée na ba mama Coucou la famille Tobengisi bino na soirée na biso Oyeza événement le 22 mars na Esson na salle na biso yangoyo Glody événement toyelakisa bino salle na biso bisika événement économique babi soirée les puta journée de la femme Tobengisi bino ba fille ya bien ba tonton ya bien Esson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi baleki na bino ba ya na bino ba mama na bino Tobengisi bino na soirée na biso eza le 22 mars balobi ça va yinda ça va chauffer le 22 mars ne makambo babi li puta ne makambo ba mama bokanga li puta ndenge bolingi kokanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mo bosepela donc déjà na toze la bino pe maboko ofungwama le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonier funi mbongo bozanga te billet yango yo 20 € ya pamba tonier funi mbongo 20 € soko koti olio fele juste quand osomba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble sabino ezali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino image pendant sango ya Congo na cérémonie to sabongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé le MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te eza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oya zangi akozwa libongo tulu Bana Mbetenge News TV bambote na bino vraiment bambote na bino ebele. Merci d'abord na bato ba pesa biso confiance wa mesala ngo pesa biso confiance ba mesala ngo landa biso quoi. Na ko pesa bambote ebele na président d'honneur ya bana Mbetenge Pati Malobo très fort. Gocho Boulay Jidi Kando. Oya nga ya kati Frank Mputu. Alors bandeko na ye awa ko beta masolo ya makambo yo ozo briller na kino oyo moto ozo pela na kisasa oyo biso ba congolais et là on a reketaka parce que suka nango tozoka makamutu à la légère totalaka à la longue te to mona ka makamu to mona moto seki moto seko to yeba te nécessairement que ma bezo kota ma beta ngota kota maleme pamba la moko ça l'explosion. Et là, on a roloba, bandeko, ma ben abiso ba congolais, tu seras trop fanatique. Tu seras trop fanatique. Pourquoi dans le but tu seras trop fanatique? C'est vrai. Neba le ba mutalibo ma ko bikisayo. Banalise o lekaka ayako sala chaque fois. Na télévision bolanaye. Na télévision o salaka et pas ya mama diamant noir. Mingi na ba commentaire. Bofingaraye. Mais par contre, ce qui est réalité, sur 100%, peut-être 95%, il y a l'analyse à ça, a toujours raison. Mais biso ba congolais to soso la raté. Pour nani biso ba congolais, tu es trop naïve. Biso ba congolais trop ba fan. Il y a likamoro boy. Pour congolais sera boy likamwana a boy nekaka. Entre tous les conséquences ni ne koya. Likamba bakuluna tanga lobla likamba bakuluna insécurité comme na kini finalement to comprendre te ne balobaka loboko moko et sokolaka musapité to monaki dans le passé général wazala kuna na kini kanyama tanga yaki atelemlaki bango azokende vis-à-vis nakata bandako ko beta o soza kuluna bakangi ofraka ba beto basaso kufi malamo bake kundayo to monaki yango. Mais le pauvre Constant Moutamba a yé, malgré l'effort à se fournir, est-ce que
ne be foro na bazo accompagner to éviter yango na ko interpréter chef président la biso premier citoyen Yamboka na ko interpréter espoir na biso to zaka fondé sur le président Félix Tshisekedi. Oh, les longs négociateurs, biso tout bunaka bitumba na pototo, on a souffert, on a galéré pendant 18 ans. To benga na mopaya bana ko diriger biso na mboka, to tchamo na mboka. Quel que soit yé. Nzama la raté apesi biso fachi béton. Bona ibité, nyoso so le kanakin. Est-ce que le président azo mona yango? Nyoso so le kanakin. Est-ce que le président azo courant? Moi ça m'étonnerait pourquoi puisque lelo yo bozo sala biso ba publicité lelo yo so bo kanyi kuluna boyene devant batu na télé bino ba juge na ba procureur botie ba mesa bolati bilamba o muto ba auto ko sala mabe muto auto ko boma auto ko sokisa muto auto kata muto loboko botel misaye devant les gens comment non nani maman non nani ozana bana boni ofandaka wapi mboka nona est-ce que nous on a besoin de ça bateau ba osala mabe lelo ndenge na zawa et comme il est aventure bolekisi bango biso est-ce qu'on a besoin de la publicité anta to bobo sala te droit de l'homme ezali bateau ba yaka ta boyebi ke bateau ba osala mabe boko ko revendiquer te so bo megika ba tel million droit de l'homme on a besoin ya osala publicité ko perdre l'état pamba nebi ka tana kini kuna nécessairement peut-être besoin ba procès ya ko samisa te. Mais quand ça, ça va couler, Bobi ça va on ira comme ba vedette. Bobi ça va star. En plus les mêmes coulons on a besoin de défier bino. Kenengo kaninga, boze la soki na kena kozonga. Bolo ebiso nécessairement que peine de mort, bozo bo mabango. Ce ko place obomi ba to moni wapi. Car bo kangi ba chaîne, bo kangi ba ko koti ba ba voiture bo kena bango wapi. Ce ko besoin de libérer bango kuna parce que les mêmes bateaux, ba zonga na cité ko ya ko sala ka bateau. Vraiment c'est ridicule. Yango na yene na za ko implorer vraiment compassion, il y a président de la République. À mon abisso, à tel makambo, à bête le bon messa. Parce que la seule personne à bête à bête à bako yogezaï. Les longs nengazaï comment? Bata comment vivre na trui. Bata comment vivre na banga. Na moko lo moko zana insécurité. Toi l'insécurité na l'est. Na capitale peut comme une insécurité. Ah bandeko. Na bino pe congolais ne bozo fanda. Boy bi que franchement zana mwana na zan kuluna. Atako te passe en leki moi non tango ke na kati mutu machaka bomi mutu azongi na ndanga fandi au PC place en lala est-ce que ba maman ba papa boza normal tala siko net siko bato bana poto bana bezo soko ba yeka vacances ba yeka yeka vacances ba côté là dernièrement petite sœur ministre vérité ministre TV maman Irène Masanu que je salue place Azali. Oh, il y a Robert Rabido solo. Nagati a chaîne parce que chaîne est a polémique. Alors, ma solo, c'est qui est? Moi, c'est le poto à qui? Na flat à Zofan Nana, cousine. Or, que les qui a cousine, wana. Mon nana zara kuluna. Atini ba masare ba kota. Bazo maman ba violaye. Bazo mbonga kene non so ki 19 ans que luka so mbesika ba yibi. Cousine tellement ba kati masasi bona boko traumatisé bato maman na sala ki 3 4 jours azoki mala mo poto est-ce maman na kene soki ça ata zana besoin de sala que nous converser na kini ake nous converser na kini ba kuluna toi na besoin par exemple que bato ba paya o ba o la biso ba vanti na mbonga neti ba libanais ba indien ba chinois ba pakistanais bango ne bo kata masasi ba chete mais biso ba ndoko na bino ko lo kata biso ba chete par rapport ya quoi ata ko to ba lobi ke passe ngoza ata ko to ba lobi nécessairement que pour misala ezate. Bon, dans le passé, est-ce que ça les allait à 100%? Gouverneur de la ville de Kinshasa. Ah! Très fort, Gentili Ngobila Mbaka, le sénateur. On appelle ce mot de la musique. Est-ce que ma camoufle est organisée? C'est normal. Besoin de quel point vous pesa, tu passes. Biso ba Congolais, tu comme na passe pour n'amboka no fana n'amboka, tu comme na passe. Dernièrement, garçon moko awutaki Suisse. Ma ben abiso pe ba Congolais, bata poto. Le gros tozo avantage ya grade à poto, bilula lula. So benga moi c'est na Kinshasa, oyebi ke grade étiquette à poto za na olinga yo. Basi à TikTok, ake sibir sort.
au moins ça yebite bofanda na mwasi bolamuka na mwasi or yo lingana mwasi na TikTok olinga mwasi no lingana na TikTok et yelo ba problème lelo ninga balobaka nzambe nzamba justice yozo mono zoko kosa mwasi no or ko zoko mikosa yo moko ememi wapi car mwasi no lingana na TikTok mona jamais na vie or ko sutula or ko sutukila or que mwasi yango mwasi na kutalikiye po mwasi no yemi bala bimana bangote beta dam na ye oyebite ay bande ko la biso bata poto. Tant que ça, oui, c'est normal, à un certain âge. Ce que vous savez, c'est la banane, mais c'est la inconvénient. Faut vous dire inconvénient. Oh, il y a des gens comme Emilio Malais. Ce que garçon a, au Canada, au Pérou, Moutou, il y a pas au Pérou, Moutou, au commis Moutou, ce que au commis capacité de vivre comme une nengine. Divisé par 4, aux alliés sous Moutou, normalement, n'engazate, pour ma camuso, au salon, le soutien. Pour la nini. Pour un plaisir, aujourd'hui, moi, c'est na TikTok, so ba keku na basi yango ba yibi na ba mbongo, ba kadu na mbongo no souffrir na maliliawa, ba yibi na mbongo, ba katu ba sasi, ba kati na ndeko no masasi, ba kati na tout ça bonabo. Moi, so na kimi na ba kulu na ba simi ndela bake. Vraiment, to so les sauter. Il y a wana soki na eko tellement pona loba, eza pona na senga pa ya président de la République. Na implorer soki vraiment, c'est vrai. Adala ba tâche belé ya kosala. Mais on a très très important pour sécuriser le peuple na yo, c'est très important. Peuple là na kina, kimia. Na mona par exemple na ba mboko ba ndako mo bazola kisa côté na ba côté ba ngasa ni asuka, côté ba nani, ba tout quartier mobimba, ba to bakima fana le soute pour na ni so ba fani ba kuluna ba côté na ndako. Na mboka no moko oza l'est, oza na sécurité. Est-ce que c'est normal? Ah bandeko, est-ce que c'est normal vraiment? Hein? Constant Mutamba, oui, azo sale fort moi na batu. Azu ba mesure. Mais c'est comme ma mesure sur bazu, c'est pas yem to appliquer ma mesure. Bino botozana c'est bon appliquer ma mesure. Bon appliquer ma mesure pour permettre batalo mon apena que préva l'appui. Pourtant batalo zo karbozo samisa bango, tala bango, baza même émotionnalité. Ezolo bango ri ba yebi ke suka nango bokotika bango, suka nango bon, wana ka ezaneti maya moto tumbaka elambate. Papa no nani ofana wapi, obota wapi, province no nini, région no nini. Est-ce que nous on a besoin de ça? Toyoka, papa nani maman. Si ko tango bazo kata bato machette. Avant ba kata machette, ba ko tuna bato wana ni tellement que obota wapi ozali obi bazo la mbeli ba kata ba machette. Tala garçon boto kata pour défendre mutu. Ante ta ba soda bazana bo chaba soda na ba bobenga ngoso ba bunkero bo chacha na ba coin. Musala bango nini? Hein vraiment? Mboka na biso Congo. Comment on peut souffrir jusqu'à ce point? Na guerre ba bunsa biso menace makambo ya biloko na biso moko kaka toza nango ba menace biso ba bomaka batu ba déplacer belé tozo on rapita toza l'est finalement mboka ngo to kende wapi to suka wapi et siko ndenge naza nécessairement ya makambo ba kunu zo le kati siko bino ba député en tout cas vraiment c'est vrai et passé hein bino ba député tant bozo kene siko kuna na na assemblée tant bozo no sangana kuna na parler du peuple. Na moni na mutu te na chaîne na télévision legi alobili makambo bakuluna muta lobili makambo bakuluna zate muta lobi nene te to luka soki mezeni to luka tout ça et ba député webi député na député nyoso wana commune no ba vota yo est-ce qu'on sensibiliser bato ba communauté ba parents ba temi bana na bango po bitumana po esi le makambo bakuluna il faut banana racine il faut banana partir ya ba parents babunda ba parents babunda ba ko éradiquer bana na bango. Baba nini basala pona bana na bango pour permettre nécessairement que makambo si là siko bino ba député honorable nebi ko ba belé ne bazana ne bo meleta la binote bozo ba tutu apoto bokata bango bolinga kutu ba tapoto or so ba tapoto peut-être ba fauteuil bango peut-être na makaniso ba tapoto na passo ba tapoto ba monaka peut-être ba ko mema be desika lelo peut-être ba ko solo la makambo ezala bien mais bino bozo wana so bo fani la bureau bo bi na fin de mois. Vous avez 40 000, la fin de mois, vous avez 30 000, tout ça, bon. Après, ce que vous avez des députés. Namonaki, parmi bino, un ami, moi, on a vu sa poto, autre zagina, un master, Jean-Marie Le Koulousa, Koulousa, méga conseil, ça va député pour banani, bakuluna pour qu'on mate bango, moi, que l'on a qui m'a écouté. Yo, moi, on a félicité, et les autres. Tu sais comment vous avez réuni, là? Kuna na parler du peuple na place mokenda pour que sala makabla bino nani mais mutazo pesa idée sujet wana que vous êtes enseigne pour bakuluna mais vous êtes là vous fani na bakiti tout ça bon aboy en tête
ba masse belé ba longa ba opposer candidature pour pas la vision ba mekana ko sala pona nani tout ça bo kati bango zo ba to bo nommer bo tchena ba poste o ba za ba incompétent ba zo ko ke lokote. Est-ce que mboka ngo vraiment franchement on ne peut pas compter que sur le président de la République. Moko na moka zo conscience na ye. Ce que soki chura mbo maye ko beteli solo, to sala bona bolego na ko finga ye, yoza nani, est-ce que chura même ndinga za chura mbo me vit bien na poto, a vivre bien na poto. Azala mwasi na azala bana na ye, azala abi, ala musala na azena via la mukandena, azana na via bien. Azo buna pour gagner quoi? Ako défendre à cause ya ba congolais. Poni ata congolais. Amona quand même le même un jour até atika Congo na kimia. Bongo bino musubo sur place. Car sobo kangiba kuluna bokekuna botam. On a kuluna condamnation à mort, tout le monde. Est-ce que sobo l'exhibition bon, bozo l'exhibition, bozo samba tata no nani, ofanda gabe botaba na boni, age no nini. Oui, d'accord, tout le monde on a télé. Et tant aussi que sozo na bokelo bango, soit disant que peine de mort. Pour les bozo filmer te bon mono ba beti bango masasi bo na boy. Baba tout le monde seulement qui ont tel ça bango pendant la kati ya kuna ya stade de Martyrs bo tandi bango so baza 200 so ki 300 bo tandi bango bo beti bango masasi ba kufi ou bo tumbi bango siko o baza na sima ba kolenga ba ko sala so le côté peuple ko na kimia mais bino bo sala ngo kaka non papa no nani maman no nani ozala ka wapi région na yo nini tout ça c'est dit n'importe quoi. Quand vous passez le temps là ko tunaka bango ba kolela bazo sera bino bango ba kolela bazo se multiplier et bazo commettre toujours bioma. Ce que mutu akataki mutu loboko kulona wape bokangie ce que sort neni pona ni boko bandana na yete lokola bokangia fragrance akati mutu loboko boko bandana yete bozo benda ke bo télémission bon mon exemple pas bo bete masasi pourtant bakati mutu loboko mukilezo monati boso ko bomie mukilezo ko moni boza na droit ko se justifier. Ah vraiment Congo vraiment et pas si ama trop tala siko batapoto belé ba vient comme que vide. Pour montrer comment on melengue ba vient comment que vide. Moi ba taba ya tout ça ebi que seulement que Congo kalela nécessairement que ce que mutake na kin ake po no sakala ke na maluko ay rolia moi liboke ake na kinkola le liboka sepela mais ce qu'on a le suite muta comment soka ke azolenga le bina ko ba bimaka wapi na ke na poso na megika ka ba récupérer nga na sisi ba comment on soko yega na voiture ba zuma banga minene ba tena nzela ba bambio mabanga et puis ba la sans pitié soka tomboli mbela kati ba machete ngo bozo ba telelo un jour de conférence ngo eloba leki na chola mbemba bazala bunduki te bom ko lo ba ko bunduki ozala nene pour finir un jour ba zo bunduki lo ko bozo ninga ko tilisa phénomène wana te pour ce que vous avez 600 malamoko il y a encore une fois il y a président de la République Fachi Béton ce que vous avez dit yo moko beta le bon na mesa nengi c'est vrai ba lo ba na peine de mort babo mara bango to talaka o lebo lekisa bango samisa bango ko samisa bango oui tozo mona papa no nani maman no nani ozala bana boni agili oui to moni bo siko poni bozo lekisa biso te ke nenga zane c'est le moni bato to samisa ke bango bo tandi bango bo beti bango masasa ba kufirien car le même bato na bato défier bato ono ndenge na moni yo na kangelongi na yo azo défier soda na kangelongi na yo soki na zongi romona parce que ça sir bon ça les locoté au monde était nécessairement au sein esprit bato monde était na bino pe siko bozo kota nani ta peuple bozo ko seke donc on les a compris na bino za kuna bino bo terroriser Congo bo terroriser qui ça ba comme on a peur. Ah vraiment en tout cas ma trop merci hein un peu problème mais le un jour Makamotu et puis aussi là et puis le rokamo tous les dimanches bakili tezala ba pasteur est ce beaucoup terre ba maman naté ba tel la bana na bango ou bien moko sala ba prière te bana na même ba me ko bongona karabino prière za muke suka nango lega na caisse suka nango lega na caisse pesa nani ya bon soko benga soki bon ya li sali soki ni nego mesala ba terme no nani tout ça bon abo. Au tchamu de l'oboko no, pesa nzamba sali bono, pesa 5 000, pesa 10 000, pesa bon abo. Ante tabo zomo na masumo, bino ba passer soit disant ba pasteur, ba tchabino po sali sa bat batika masumo, ba tchabino ba sali sabino bat po batika mabe. Mais c'est comme mabezo ke na Congo. Est-ce que boko tellement ba kulu na te ba pasteur? Bo fandi bena bo tellement ka bozo te ya, même ko tamla na ba quartier, bana no ko sangisa bango kangisa bango, fanta bango pesa bango lo banzambe. Po ba bongo la mitema na ba longola o ya mabeza na kati ya mitema na bango. Ah ma trop vraiment Congo na biso na yebite
N'évitez franchement tozolo na éviter néanmoins ce qu'on a na batu réseaux sociaux s'il vous plaît. Ne critiquez pas par critiquer. Ce qu'on a l'émission au bien mutono yebike olingaka noté. C'est pas la peine de l'école, tu vas commenter, on finga tout ça, bon, batu tout basala émission, ma finga te, batu tout basala émission ya polémique. Est-ce que tu as même attaqué à la émission naïe? Azo finga batu, azo tali sabino kat. Si on a place dans azo tali sabino, lui il gagne quoi? Azo gagne ni? Pour les nazana, à compatriotes en a souci à mboka, bandeko. Ba maman bazo sala émission, ba maman bazo sala bien, bazo gagne ni? Pour na souci, bana souci ya mboka. Yaro bandeko. Botika makamona s'il vous plaît bandeko ba député bopesa pe kuna bopesa message wana botala likamba bakuluna il faut botele mabino ba député peuple ngo soit disant peuple ngo ta voter bino te ba nomagi bino c'est pas grave mais quand le peuple ngo ba nomela bino ka yibangona te merci photo Joël Mbetenge véritable photo à suivre. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viry-Châtillon. Rendez-vous Esabe Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement. Yassika Nakatia 91-91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisé na Bamama. Coucou la famille. Tobengisi bino na soirée na biso Oyeza événement le 22 mars. Na eson na sa na biso yangoyo Glody événement que la sabino sa na biso bisika événement économique ba biso soirée les puta journée de la femme to bengisi bino ba fille ya bien ba tonton ya bien eson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi ba leki na bino ba ya na bino ba mama na bino to bengisi bino na soirée na biso eza le 22 mars ba lobi ça va inda ça va chauffer le 22 mars le makambo ba bi liputa ne makambo ba mama bokanga liputa ndenge bolingi kokanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mobosepela donc déjà na tozela bino pe maboko ofungwama le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na esone eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonie funi mbongo bozanga te billet yango 20 € ya pamba tonie funi mbongo 20 € soko koti olio fele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble Sabino zali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino Image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé le MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te oza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oya zangi akozwa libongo tulu Patrick Malwavengi. Papa, nini? Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant on les kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, bozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça. Na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non, mais ça toque comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte fidélité. Problème ezate. Obebana. Papa do zo kanga muyibi, o kanga muyibi. Na kanyo muyibi ko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ni Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa, ah ouais, zandé. Ah oui, ça lui, toujours tinda va coller à avion. Oui, ça la des jours. Toujours appelé la fret maritime. La fret il y a avion, il y a un bien la fret aérienne. Et ça la des jours. Tout tinda on a 3 pays, il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, toujours na commune ya Njili, toujours appelé na commune ya Kalamu. Toujours na A45 avenue Bongolo, na Matonge. Global Express, tout tinda ba mituka.
na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na bacontener livré directement na Kinshasa totindaka mpe bacarton tokosencharge na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na yo na Kinshasa ndenge barécupérera carton ke na Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville toza na nini na Potopoto na Mongali bamiro na biso eza wana oyo place bato bazwaka biloko ekomelaka omoni nini ozongi maboko pamba ti kasi mpo na tiki yango na Global Express otindi natindi ko ndeko toloba boye bazobenganga bazwi deja vitesse oyo wapi oh papa ozali bacontact nango te ya agence yango ozali bacontact nango 25 rue Léon Château Rouge. Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko